merci beaucoup. Bolandi extrait, il y avait Jaloux. Alors, De Gaulle a mieux placé à expliquer par rapport il y a single, Batubazo et la dérangement. De Gaulle, bonjour. Ouais, bonjour. Les chef d'orchestre, il y a un grand mouvement, il y a Jésus des Nuances. Je vais expliquer à King, fanatique à Jésus des Nuances, qui est bientôt dérangement sur le marché. Donc, les gens ont déjà réalisé, déjà. Donc, Kalaté, ils ont l'intégralité à Vieux Jaloux, ils ont l'intégralité à Bolinga Baudelaire, Kalaté, donc sur le marché. Balobi, Bandeko, un message belé. Tout le monde a un clip avec Jaloux, mais figurant au Botier Nakati, polémique ils ont gagné par rapport à figurant. Pourquoi Boluka est longi ou un clip? Par rapport à Ndengete. Babika ezaki ba vie tout ba jalo ba petit ba yembeli mututé ba yembika la vie tout ba jalo petit donc yemo za ya comprendre que non c'est faux tika ba jalo donc ba yembeli ka mututu za jalo ba petit donc ba lobi te débat de situer mutu bilongeza belé te on les a face on les okansate on les a face on les okansate mais besoin raisonner c'est qu'on a combien de vieux jaloux parce que voilà combien de vieux jaloux. Chaque avenue na Kini, ba vieux jaloux bazalaka. Bazanga te. Fais-moi avant d'aller chez Bango, je suis 50 chez Bango. Avant d'aller chez Bango. Eric Kalele biso na nufasi wana Kalele biso zonsi aso na mwa muke Eric Matala. Ni olobi? O petiola la Xaranini, o petiola kutu petiola dit ketiola ya mona ye nani. Donc ba vieux wana bazalaka ba veni donc ya mo. C'est quoi d'accord rapport ya mambo. Ndeza na banga te que non ba fanatique pe ya bilongo botie wana peza ba fanatique pe belé ou peut-être et créer moi polémique ba total na TV biso mi balé tala na longia na bien na habité bande ko soki o balanda so batindaka ba SMS na numéro o ezana et longio ezo lakisa nini temi wana eza ye wana zo leka wana ye wana rat yende mtazo leka wana na TV siko azokengela nini sini ane lakisa okengela nini on a vu que Koto me mangala na kenda moté ngala chanteur donc na na paloni na yembi na pesi programme mouvement c'est tout na l'équipe donc Koto musozo ke na ngala ken ngala commenter Christian Luko qui a yebi donc bon anniversaire bébé Corneille merci alors toi c'est la paix album na bino dérangement o ezo ya Kalaté ezo bimapo na yokaki déjà ba stress kitoko pesa bambote rapidement programme mouvement za comme programme mouvement tu ebika chaque mardi vendredi tous en 1 2 3 donc bientôt sur les marchés dérangement zoya na yebi ke na pesi mote na Christian Lukoki masalanga poto na bosanité bon anniversaire bébé Corneille Lukoki junior Lukoki fils donc na yebi bosanité Paul Muntu Alain Moukulu 5 Congo Malara Djabou Anel Kamavembo Salo Bobo ministre venanga boss Petion Kachala Charlie Malenga Vasco Mabiala ya mama Chili Chipa Alain Moukulu voilà quoi Papi Motouli na parlé Christelle Mayasi banana lumière tout ba petit na ba Noëlla Prado énergie Cambelo Bridge d'Ambenza donc merci Olivier Kassongo ozolanda biso chargé il y a protocole balobi tala va charger protocole ya société monene Olivier Kassongo merci ozolanda biso alors bana Congo bana Brazzaville tolobaki botinda ba SMS na numéro eza affiché parce que to solo na sankara de compte awa oyeli biso ba nouvelle ya wenge musique à maison mère o boyebi ya to tche téléphone mouvement o ba vraiment ba voter belé wenge musique à maison mère ya Igwe le roi de la forêt parce que tolobaki photo yeba leader le plus populaire na téléphone. Alors binomo ba na Congo bolaxi que non wera vraiment ça très populaire na mboko en tout cas merci et ça l'est toujours bien tous appelle Papi le prince il y a Bill Clinton to retourne parce que bana bandal et belé bazo benga ken piana bilazo bunda bila bundi na bandal na ebité sogeza solo sogeza biloko a lokuta bana bandal c'est Paris bazo déclarer bilaza star amune na ko bunda rapete na ba na ba coin banine mais toye ba créamaki bongo pourquoi parce que Bill soko provoqué était na limité et ko le ka na ba sas obido ba na bandal bobule saka dékuta wewa bonjour ouais en tout cas bonjour Ken Piana en tout cas ba bon dimanche na ba toto bazolanda toutefois na ega rolobelela orchestre yo mo moni déjà na ba vota pamba ya rolobate
na ba vote pamba ya Rolobate. Donc en tout cas programme na New Yorkais Césali vote à ba affiche oye bouleversé ba donner ça na succès ko le kana ba album affiche pamba parce que wera sona longol biso na monotonie ya photo onde mutu alinga mso akula mais to yepena na ba programme à ba film. Donc en tout cas bana maison mère bozaro luka ndenge nini ya ko voter numéro yango yo en tout cas eza 2205. Donc bon voter na 2205 RTL. Donc RTL 2205 bobenga bo proposer affiche na bino numéro yango wana bo banda siko ka nde tozolo baboye. En tout cas o nyoso ko passer ba coup de fil na ye prix à gagner pesali. En tout cas boye baké o nyoso a voter affiche wana soki ba voter yango ozana prix na yo na ndengo pasaki coup de fil ou message na yo na 2205. Et puis programme sous ton concert VIP o rebeta bongo to rebeta na chanteuse o sud-africaine Zara. Donc Zara to rebeta prena donc concert VIP na chanteuse Joana parce que chanteuse Joana ayoki ba bloc adena ayoki lelo ndenge musique to komo kena na niveau international a bien en tout cas fa mbana wera et que ça la bongo mercredi le 31. Donc le 31 décembre donc so to pesa ba programme ka te semaine wana to komo pesa ba programme en avance maka mindele. Donc mercredi 31 na Salon Congo. Donc boya e belé bo mona vraiment ndeni wera sol roi de la forêt et puis on a déjà beaucoup profiter pour na robina déjà flèche india ingeta parce que c'est mardi ADT Akimpui azozo avion akena mastering poto et puis boye bango ke na minute ezo za l'escorter. Donc tokena ngonjili ba policier ba pesi pilote a chango na cabinet na ye ale tokena ngo police française ezuango mixage na France mastering États-Unis usine duplication na en Allemagne. Après wana tokobeta jeudi matinée na parking à Grand Hôtel wana ezala le 1er janvier. Donc le 1er janvier tozana parking à Grand Hôtel boya ebele bana ya wenge musika maison mère. En tout cas ce qui concerne album nabiso album déjà na minito yo ezobima déjà boye binde to expliquer déjà musique congolaise léo na minito to komi na problème moko rumba et comme plaja na plaja bato bazo créer au monara ke do bazo créer ka ba idéologie bakala ndenge zaki ya msusu vie beaucoup la finga na nani bango ba komo luka ba ya obetango sous lelo ba blo mo de leka ya mo ba musique wana mingi ezokota ni na ville et comme musique ba sitoche so landi pe bi o mona ke no leader pe faut d'appeler na mwanzo to ke leader so nzoto to sentir ndemo a moi li chombe so e banate so leader o ke na Zambie ba kansa msu drumer leader. Donc en tout cas et là on a expliqué que ça de compte pardon na zonga moi muke pour aller mukula Hollanda so fa Congo Cardozo mwamba le Bill Gates Congola Zolanda biso mais bato msusu pe ba metu na bato ozo ignorer bazo bang sabino pe ko bimisa disque na marché netina na ko bang samutu yo mo sali vote leader le plus populaire we rason le roi de la forêt Leona minito yo so na cheneti ba Bill Clinton azoya na ba style na yemo robo azokenango so ke exemple ba fali pupa na original so lelo to yo zo mona wera son to bandi featuring na mombi to ba 10-0 lelo bloc adena omoni voananga na lala ki na boîte lobby donc bloc adena eza eloko leona minito ekangi na ville musique eza so o wana yo yebagite musique leona mito kiba nani papa tabula uti na rumba kiba aye na ngwati lelo bokanga mnelo mo bozo créer donc problème eza eloko nini ezo sala ko bandela album depuis boano se batu depuis ba janvier ti lelo bozo modifier ka eloko nini ezo zanga po bosala ga finissage album ango ouais ezaki to makasi parce que eloko nyoso bien il faut zo en temps leona minito yo eza premier album to sa nango 3 ans. Donc enfin le na minute yo album déjà c'est bon. Donc nangné nazo expliquer bino bana kin ba présent na biso nyonso boye bango ke na minute yo to kei vraiment mardi flèche india ingete kei to ko binela ngo ba majorité ba ba binela ngo kei na kacha flèche india ingete loko we razo lité monotonie et puis à part monotonie mo le na minute taneti we razo mwana wa mukie ya mbisango ya igwe na bloc adena nde to so ba mise bele ba yeka na nzoto wana ba yeke pe mukende ngwana lobita ba fulama baba ndo expliquer we galika rate o we raso nani era ngo batu bala film mwana yo boso ngo bo chango pembeni yango moni dimanche prochain na koyela yo film ya batu yo ka ken na koyelo film ya batu ndenge bayaka omona siko yo mo comprendre que le cœur de l'homme est mauvais mais ça va faire na bango pe contribuer à trop na maison même
savoir faire ni contribuer à la maison mais wera outil déjà na speaker aucun piano wera déjà total bon na TV ba voyager déjà wenge musique bon chic bon genre on comprend 4x4 donc ba voyager ba poto belé première fois to kota na ba misenyo soyebe pa wera bazo bango fana kit na mabele bazo banga donc to yoko tala que première soso balia na ba vie na bango na ndako wera et puis la minute ba kanga ba photo wera koti na chamba ba nyopesa ba bilamba oyike ba musuto ba longola batu bilamba na ba concert ayepe na concert na lipapa la gomme to bandi otala mwana mawa longola ki sapato to pesi mutu mais bo benga batu ana pe ba bo tia bango comme ba na golo bandeni bato ke soki mutaye test il faut ya yo kaenan parce que boye baki ke ana savoir moko boya makasi na musique fali pour boyebi ke aya test na bonge musique à maison mais mutakata e msusu kaka parmi ba musiciens na ka ozotanga comment le na minute yo to respecter fali pour passer un leader au lieu na minute azana vision internationale et l'autre comme boyande bato ba na vision en monotonie plagiat on pas musique au que jazz mati likolo dans sa bato angola bo matelo likolo bo bosani ke bato ba kala ba kwasa bazo ba madiaba bazo ba ndombolo bazo ba malewa donc bo comprendre musique ya yango moni le na minute yo ba petit tout bozo mona que il y a des enfants maudits yana bato musu baza maudit donc azapela donc maudit malédiction relande fine mumba parce que c'est un ingrat baza ba petit moko to comprendre que né jaloux et puis complexé yango moni le na minute musique et là il y a complexe to bon on a complexe obi wera le na minute yo na to leka na TV to bandolo ba makaba bien wera na bandako musuti na babandundu ti na bambanza ngomo na ndako to kenda Chicago to fana na tête to fana ndako wera mais to ya ko lo bango na TVT yo bandako mena ba Belgique ba France partout donc il faut comprendre que le na minute wera bien na ye ana ba kara danger mais to matina biso taxi to so voyager pour tout monde pena boy kwanga likaya bu sardine to kena ngo provision ta la simplicité wana zapesini ya bato bandundu yango na penga pe na mukongoti likayebo kisala kindeke kozanga te donc yango na minute na pilipili ndunguzi ntende donc et puis elo msuna na beta sko c'était en tout cas bana kin ba fiche bomoni ba panneau elongwe depuis maluku ti toko mana banjili to leki kuna na ba quartier 1 et ça affiche o le na minute yo werason asali yango na ba propre frais na ye et là on doit déplorer lelo na minute werason ana sponsor na ye mais sponsor wana ils ont préféré et tiens ngo ba panneau belé to 45 panneaux ba na ngo me ba tiens bango ba to mususu werason le na minute ke na de père tant on sponsoriser mutu faut pe bo soutenir pe mutu tant on sponsoriser mutu bana maison me ba siliki ba bina sa sponsor soki bo continuer bino mo bo comprendre le na minute werason na bimisi ba budget na ye et ça na ba grand donateur na biso pe ba pesi ba mbongo lokola ba Clet Kabe ya Corino ba greffi fouti la ba pesi ba poids ba chic bazola donc tozo expliquer que un sponsor soki bo continuer bo mona ke biso ba donateur bazali ba ko tcha ba fiche partout et puis biso nde to bo bozolo bela biso lo moté parce que siko fanatique sili sanga de compte lo ngana kamwe to lo ba kofia ko le kana ba greffi fouti la liebo na bala parce que ya tcha ba fiche wana koto alela ka boete bino bokomi olela na ba panneau lisudi na ba balabala ken piana yo otanga ba komba te belé na émission c'est pas bien au moins le na minute wera la wera o kompa tanga ba to tanga ba kombo le na minute il faut expliquer bana kin c'est la deuxième fois yango yo ba ko funda ngana ba justice mais nazo expliquer bino que le na minute sankara de kunta tant général kanyama ate yaki batutu abi mutu moko aleka chrétien to moni TV fandikimia donc il faut batutu za na respect on a pas ba autorité ba mona ke bêtise leka ki trop bo fundinga na parking a Gombe nani na grand espace a Gombe parc a Gombe na parc a Gombe bo fundinga ba esibino ke boko fundanga kuna te na autorité d'abord on la bilo plainte ba song c'est le plainte olembi to ke na kalamu ba ebiso ke na kalamu esimba te sankaro a troubler ordre public le na minute ba kamati ba song selbino ba dossier donc dazo expliquer aux na place au fundanga ti so lingo fundanga ozolandanga ero po fundinga deux fois biso toza batio kangisa te basali une semaine o biso to maison mère so lingo fundanga yi kende na France parce que nga na français fundanga na France total so yo koma na France donc to respecter ba konza mboka to ba lobi ke kimiezala mais mutako bangisa mutate ponga sanka o na ko kangisa ngai so continue nga mna okangisa o na biso nengo zo landa ngai na za mutu defa ngo fundi ngai biso bandi kutu makambo biso to maison mère obangisa mutu te bandi Gombe we kalamu o mate ba zo ngisolo ba plainte na ba autorité ba konza mboka bana makambo bela ko sala makambo ka ba fandi po bazela ka plainte no yo moko to za no exemplaire te o ko kende bena boloko 8 à 20 ans
na makambo sana na Congo. Merci. Tueur en série. Tala, na pe sara ba mbote. Na kanda makasi ya funda iso mo na tu ngamna ba yokanga. To respecter ba konzamboka, c'est quoi ça? Mboka na makambo osale belé ba ozela ba social makambo mutu ba otala makambo na yo. Yo mo problématique au bando funda ba biso. Makambo musique ba otikala okanga mutu jamais. Si mugile ekufa. Donc nga sanka ofundi nga deux fois, ebango ke troisième fois na kangisi yo. Nazo saluer vraiment en tout cas la question zong saki wera son 5 millionnaires ndengo lobi les plus populaires et puis mutala bambongo ebele talaka génération wenge do babima na ndenge na bango le na minute so tali génération wenge o mona ba wera bana bala ba papa chéri bana bala donc na minute ndenge za na bate bele nde ba débrouillard on comprend do ba débrouillard na pe bino mbota avec le temps on comprend et puis to tali sou massa na bango fali pour pas millionnaire ngamo 100 millionnaire à vendre pour na longa nzala na pesa ba mbote na tête ndaya le pétrolier azolanda ngai royo et puis na pesa susu alemukulu flive Congo balobi pardon alemukulu azokaba pardon ba japonais kutu donc tika akomi na kanda somba ba pièce na ndenge internet et puis chic bazola comportement balobi deux fois te greffi futi la matita singa mfumbwa liyebo singa mfumbwa asombi avion merci et puis président Bofira balobi arc-en-ciel président Bofira batalaka yo na PCP ya mboti et puis Cardozo mamba wanke na mutu mbongo pembe oto kota kana keni pia na boete na mbongo te 50 mito piqué Christo la muki na mama emo ken na gauche na la droite et puis Eric Zemanga na pesa ba mbote na bijou ndia champion ya koloba kuta et puis ya Willy Musheni 00243 ndo ya mwana papi le prince et puis na bosanité moi Mirajabu ya koloba kuta tout puissant et puis pasteur Claude Kabundi walesa oyo a uti États-Unis sali ba miracle sombi pavillon. En tout cas la minute on a expliqué ce sponsor na biso toza dessine na comportement na bino artiste aza sponsorisé roba no bimsa mbongo na été so te bapano wera chele on a minute déjà so to bandi compter ba $62,000 de GKI toza expliquer que sponsor oza wana pona ba artiste soit ozo sponsoriser ba artiste soit to sponsoriser te bana la samba ba 100 na kanda yango na kanda mais muto porter ba plainte so continuer na okangisa o abon attendant sali merci merci beaucoup merci malgré Sankara de Kunta yo yebika batu ba benge belé landi de funda yo yamba kaka batu msupe balobi disque na bino zo mela to po bo banga faire yoka monitos en arrête pas jido première bagarre ali to ebi première bagarre fali azobeta beta la première bagarre on comprend depuis deuxième bagarre ali to ebi troisième to ke na mbamo na dernière bagarre te bako fila kufit to tika ba fancy le na minute musique eza sous na niveau na te to sauver na musique congolaise tout na ba japonais bakenda boîte so musique ba congolais léopard pardon so musique ba congolais ezobeta sous na ba boîte ezobeta te poni rumbe bomi Nigeria yene to tika ko ba fancy le na minute to sauver musique congolais to changer couleur yo na minute na zo remixer mingi wera son na ba couleur azo kenango le na minute na moni papa chéri benga bi azana kanda na moni ba fali pour ba niveau ba kenango c'est ça la musique et puis Nathalie Bill Clinton malgré ba ko cela bundi mais azana ba niveau merci Sakara de Kunta wewa balobi makelele nde makelele